biso tout voter. Biso tout voter. Félix. Nouveau. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ah, papa. Je suis le numéro 20. Yamagi Olimbisi. Normalement, il fallait que la Mahagi, les balobi lokola nzela ya se ezaki mabe, moyen batinda équipe na ngai ya sécurité okendaka na avance ezalaki te. Tokotala ntango tokokende kote ya Butembo, soki a partir ya Butembo tokoki kotala bango te topesa bango mbote kuna na Mahagi. Tout pour voter. Biso tout pour voter. Félix. Nouveau. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ah, papa. Je suis le numéro 20. Alors batata bamama bandeko lokola toza na nzela molai toza nanu na baprovince misusu ya kovisite tozolongwawa tokei na Isiro senga bandeko na biso ya Mahagi Bolimbisi. Normalement il fallait tokende na Mahagi me balobi lokola nzela ya se ezaki mabe, moyen batinda équipe na ngai ya sécurité okendaka na avance ezalaki te. Tokotala ntango tokokende kote ya Butembo, soki a partir ya Butembo tokoki kotala bango te topesa bango mbote kuna na Mahagi. Nazali kokanisa bino mingi bana Congo, nalingi bino mingi, naza kosenga bino likambo moko. Mokolo ya le 20 décembre moto atikala na ndako te. Bula ya Mahagi Olimbisi. Normalement il fallait tokende na Mahagi, me balobi lokola nzela ya se ezaki mabe, moyen batinda équipe na ngai ya sécurité okendaka na avance ezalaki te. Tokotala ntango tokokende kote ya Butembo, soki a partir ya Butembo tokoki kotala bango te topesa bango mbote kuna na Mahagi. Nalingi na Piaga nalingi na feteme na este pasie Piaga
nalingi na vote me motema pasi piaga bampiaga piaga pesanga mwinda nalandela banzela mitema ebukana bozanga volontaire kobongisa touti bomwana na bapasi tozali kokola na basouffrance tozela kobonga na kikoko neti kaka na limwa na bunga lokola mungwa na bile chance mpe basombaka te flambe na ngai esimbi te motema ezosuka baboyi na kota nani akolobela baye bazanga awa esi botekamawa. Voilà. Au Kassai, les gens souffrent. Projet Tilé Gelou, embouchement, il faut. On paye des journalistes web pour venir nous mentir. Faut Kassai Central. Comment les Kassais ne vont pas aller partout sauf chez eux? Foin. Projet Tilé Gelou. On nous montre en ville, mais pas où quelques avenues ont été soit faites. Il n'y a pas une route construite. Donc, les images ont parlé d'elles-mêmes. Donc, yo mutu o ke ozone ko bozala rabon wana stamona bo uchokote na pouvoir. O soma Rolex na Kempeski na sewana. 2 Rolex, 200 000 $. Na mona fin na vie, mais il y a des gens qui n'ont pas honte. Et vous voulez que nous Kassaïens qu'on puisse venir? Non. Il est temps. Il est plus que temps. Je viens du Kassai, le Kassai, il n'y a rien. Tous ces gens que j'ai vus, qui sont tous chefs de l'État, vous qui êtes partis en grande pompe, vos maisons sont où? Qu'est-ce que vous faites pour les Kassaïens? Buntu Bueno. Les élections arrivent, on va voir. Boakabinja, tout le monde est là. Mes chers communicateurs, nous sommes maintenant là sur le croisement des avenirs des Huileries et Kongolo dans la commune de Kinshasa. Nous nous étions appelés depuis hier parce que nous sommes mécontents de la façon dont ceux qui dirigent la campagne du chef de l'État nous ont abandonnés. Depuis 5 ans que nous faisons la communication du chef de l'État, nous n'avons jamais été reçus, nous n'avons jamais été considérés. Si nous le faisons, c'est pour l'amour de notre patrie et c'est pour l'amour de notre président. Voilà pourquoi nous avions lancé un message hier pour que tous les communicateurs faisant partie de l'Union sacrée viennent nous rejoindre ici sur Huileries pour qu'ensemble nous puissions faire une déclaration informant au chef de l'État de notre situation désastreuse. Vous êtes nombreux à nous suivre. Si vous suivez ces messages, rejoignez-nous sur Huileries Kongolo pour en parler ensemble. Vous voyez déjà Maître Oscar Beya est là. Nous avons l'homme vaccin politico-juridique de Loucha Lemaï de Pes. Nous avons l'homme d'Intingi Pouloulou, ACP valablement représenté ici. Donc, et le fils de la princesse Adel Kaïnda Maïna, nous sommes là. Gaston Piana, et Mango Mango, Gauthier Sopambo, Trésor Kalala, Christian Guéné et tant d'autres sont en route. Ils viennent nous rejoindre. Merci. Thank you.
Piaga, Bampiaga, Piaga. Bezanga mwinda na landela, banzela mitema ebukana, bozanga volonté kobongisa. Touti bomwana na bapasi, tozali kokola na basouffrance, tozela kobonga na kikokono. Neti kaka na limwa na bunga, lokola mongwa na bile, chance pe basomba kate, plambe na nga esipite, motema ezosuka, baboyi na kota. Nani akolobela baye basanga, awa esi boteka mawa. Nakokite, nakokite, Zambe pesanga tana mokombelanga na fiti. Nakokite, nakokite, Zambe pesanga tana mokombelanga na fiti. Boza na kimia, bolanda, bokoyoka, ndenge tokokokisa makambo nyonso wana. Soki bosali ngai confiance. Au kufanya kintu utafanya nini tena? Utafanya mpepo ya bongo bunekalaka na mwisho. Leo hautandormir population congolaise uweke bilan yako mubongo kunuiri kubantu hapana. Population ni ntumbo kai. Mais c'est chez vous. Moi je me pose la question. Quand les chefs de l'État se déplacent, à comme une loi là lobby que vous n'avez plus besoin à Kokende Poto. Pendant que les Kassaïens vident les Kassaïs pour aller au Katanga. Et ça sonité Banekonanga. Qu'est-ce que les gens diront un jour? Que Makamounio soit Salema na loi là-bas, ce sont les Katangais qui ont fait eux-mêmes. Parce que si les chefs de l'État avaient la force de faire quelque chose, ils le feraient d'abord chez lui. Bandekonaeba Kokachiko Banakobimaka Mikolunion. Totikali distrait na Kinshasa. Totikali distrait na Congo central. Na uti Congo central, bato bazobeta kutu lisolo makambo ete ya guerre à est. Pona bango etali bango te bazo sala ba voyage ya Matadi Kinshasa. Etali bango te, ça c'est leur problème. C'est pas leur problème. Na bandundu partout, ndambu ya bato kaka nde bazo sola tam sur la téléphone kotuna. Mais belé ya bato bazo bibala tongo bake misala, atikali atako beta lisolo makambo zo le kana est te. Donc la situation est très grave. Situation est inquiétante pour le moment. Situation est malamu te. Tala bilenge ya Goma bango wana baza kotema. Tala bilombe ba jeune baza la conscience bango. Bango nde baza kotambola la balabala. Pour la koyebisa Kagame, tu dois arrêter cette hypocrisie. Ya komata bala sima M23 pour nous attaquer, pour nous tuer. Bazo ke ne koyebisa Kagame. Baza koyebisa Kagame, bake koyebisa Kagame. Bake kopakola Kagame mafuta te bake koyebisa ye. Bilenge ya modèle. Et puis to pekisi mokonzi ya mboka, biso ba jeune to pekisi mokonzi ya mboka. Kobanga lisusu Kagame notre frère te. Oyebisa biso su Kagame azande kono te. Koloba lisusu te mon frère. Eza na ndenge ya diplomatie to lingi yango lisusu te. C'est un hypocrite. Moto azobo mabana na yo, ata olobi bozoluka na ndenge ya mayele, mayele wana biso to boyi yango. Nous sommes des jeunes. Vous allez président de la République, to boyi yango. To lingi koyoka te que c'est mon frère. To lingi koyoka yango te. C'est aussi de notre droit. Il y a quand même que monsieur le président, Tolingi Koyo Kate Kozali de Kagame, Tolingi Koyo Kagame. C'est de notre droit. Parce que je n'ai jamais vu un frère hypocrite comme Kagame. Si réellement il était votre frère, c'est un frère hypocrite. L'hypocrite, mon toit est hypocrite, c'est un démon. Hypocrite, c'est le diable. Nous ne pouvons pas admettre ça. Nous saluons notre héros national. Ma jeune Batelim. Congolais nyonso sengela zala l'attitude na milito tozana. Soki bino ba déclarer guerre officiellement te. Ça c'est sur le plan de la forme, mais nous vivons la guerre. Nous vivons la guerre. On est en train de nous tuer, nous vivons la guerre. Si le président n'a pas encore déclaré la guerre, c'est que nous sommes en train de vivre, c'est déjà la guerre. Parce que bande konabiso bazo périr, bazo kufa mikolo na mikolo.
Ce qui gouvernement a lobby dans ma guerre, yo Congolais Zolanda ngai na mutu na yo faut déjà que toza la guerre. Et tu dois avoir une attitude. Il y a que battre la mabele na yo. Il y a que battre la paix comme bunda pour la mabele na yo. C'est ça l'attitude que nous devons avoir. C'est grave. C'est grave. Bande ko na biso baza ko kufa mikona mikolo. Guerre toza na ngolelo au-delà ya manduki. Mungu na kotiti na télévision. Mungu na kotiti na réseaux sociaux. Mungu na zoluka ndenge nini. Akoki même ko manipuler opinion à travers le média. Ya kozala mboka kitoko mboka lokumu makambo ebele ya kitoko ezali kozala biso liboso tozokende mais esengi nde tozala vigilant tozala na bomoko po banguna ya Kongo balali te banguna baza kaka kotala na emanso ete Kongo ekodema te bana Kongo batikala kaka na boyembi yango bomoni nga naye kosangama na papa po nayebi ke papa po nayebi ke papa aza na sekele wana batikela ye mpe na bapapa yango bomoni nga naye kozwa mayele awa naye kozwa mapamboli sikoyo lokola nzela eza polele bino bandeko na ngai ndenga nateli bino motema bopesanga makasi oyo papa asengi mokolo ya lobundo ya mokonzi ya banguna oyo azali kobomela biso bandeko na biso na nord na sud kivu okoyoka bakokoka kotanga kombo ya mokonzi ya mboka wana te po bazali bato na ye atindi bango bazwa poso ya meme bakotela bana Kongo basenga bango bavoi bazwa mboka bakende kotekela bango kuna alobi teke bobanga bango